totelema esengo pesa soko ebosolo banda kona bino epai wana bozomi ebele penza na ngongo kolanda émission eve ya conscience émission ekelama na likanisi moko ya kolakisa moto moindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ye azali kokende wapi nde mokolo na mokolo tosalaka effort okende kolandaka bandeko wana lelo na mokolo mo lelo masolo na biso ekozala sie actualité za kodomine mokili mobimba ya coronavirus epai wana mokili mobimba bazali na emoneli na bango bazomonela mpona maladi wana mokili mobimba bazali na elobeli bazolobela mpona maladi wana mokili mobimba mpe bazali mpe na droit ya réponse bazolinga bapesa mpona maladi wana kasi moko ya moto na kati ya Congo moko ya bayindo mokonzi ya bangunza fumukusu kia mzala pana na ngola emoneli elobeli esaleli mpona maetali virus ya corona bokeseni ya makasi nde tokandaki na mokolo molelo to ya mandeko ndombele botale na tina ete ya kokoba na bango lisolo mpona emoneli ya mokonzi ya bangunza na maso etali mokili mobimba mpona coronavirus ndeko ndombele botale bote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso bajoyi bongo libako ya kolanda biso mokolo molelo ndeko ndombele botale tozalaki na bino na moko ya bemission totournaki na mokonzi ya bangunza fumukusu kia mzala pana na ngola televizio ezalaki ngonga mai nyonso tokokaki te kotuna ye na mokolo wana kasi kolandela ba etelemeli ya fumukusu lelo mokili ndenge ezokendelele fumukusu atelemi kaka ye ya mpona ye coronavirus ezali maladi oyoyo eza mpona ya bayindo te kasi ezali compte à rendre au bamindele bazana ngwa vers nature nature ezosala bango bongo pona nini moto moko akoki kolinga azala koloba le contraire mais baya bato belé basangani na domaine ya bonzambe na domaine ya politique na domaine scientifique yazala liloba bengaka liloba contraire na bango pona nini etele mérito insistance on a fumukusu sur maladie ya corona pe bayindo pa na yazo mona esalite ba raison peut-être ça ka nini fumukusu za nemoni différent na bandeko mususu malobe pa ina bino ndeko ndombele botaya ndeko tambi pe bandeko balandi to bengaka bango ne songi ya nzila molakisi nzila na titre wana basé na ino bango moko po nini kaka bango moko nde basé na position contraire pope ne songi ya nzila ze kaka moko na eleko bongo na 1921 Fumukimbangu baki boni baki kaka be moko neleko ya kokoba misala ya Fumukimbangu bakozala boni basé kaka be moko mezeli kambo nini nesongi nzila basé kozwa na mokili ya molimo monde spirituel pona kozalisa etamboleli lolenge lwasika ya bayindo na mokili ya mosuni c'est-à-dire tango bato bayei ko informer mokili te badui sango moko quelque part na mikanda baye nango kopesa na mokili te nesongi nzila baye ko former mokili yango komonaka basimbaka baome religieux basimbaka baome de science basimbaka baome politique soko basimbi baome politique bokomona ke nesongi nzila bakosimba baome politique différemment bakoloba nini bapoliticien bobima na cahier de charge oyo bakumbela bino baimposa bino entre autres ezalaka accompagné na bacharge de l'impérialisme alakisi ndenge nini politique wana oyo ezali kokamba lelo ekolukaka be bolamu ya mindele soko basimbi baome religieux kaka be bango moko nesongi ya nzila bakolimbola na baome religieux bokoki te kosambela nzambe importe yezu atindama ayaka mpona contrôle moko songolo peuple na peuple basé na nzambe na ye basé na écriture basé na culture civilisation na bango pe mobikisi na bango ya biso mobikisi Fumukimbangu wana balobi bongo na baome religieux toye na baome de science nesongi nzila bakoloba na baome de science botangi te mayoyo ekolingisa bosala quelque chose po ya bamboka na bino ekozala accompagné na bandakisa tozali na baome élite intellectuelle awo ata tonga toyebi kosala te botangeli mabe kirdan to importable tozali na banzete bazamba forêt équatoriale mais to importaka kirdan yango nesongi nzila bakoloba botangeli mabe vutuka vana mpambu uvidila tozonga na esika tobungela esika nini esika wana oyo moyindo amisalelaka biye biso azali na biango posa
nde na vision wana na emoneli wana mokila molimo ekotangisaka bango lolenge lwa sika ya kozala ya bato yango bayei na likambo oyo ya coronavirus oyo bato yonso bazali kobinela matekita bazali komona soko ndenge nini koloba na bango ingeta coronavirus existe coronavirus eze maladie ezali koboma soko pandémie lelo azondima yango ezali kezo boma ezali efuka misipe mokili na eloma oyo tokotia wa bokomona ko nesonga ntina fumukusu tia muzana mpanda na ngola bazali kondima ko coronavirus eyali ezali mpe koboma mais ezali koboma banani mpe ezali epai ya banani esika nde likambo yali mpo nini bakolobaka coronavirus ezali ya bayindo te mpo bango bayebaki ko loposo mpe mbe akobetama yango na 2017 na mikanda ya nesonga ntina fumukusu tia muzana mpanda na ngola alobaki bozali na minduki surarme ke l'Afrique mais bozila te Afrika koya na mandoki te po tosalaka mpe mandoki te donc tia azoboya koloba liloba moko na bandeko ne bazomonela eza na badonné spirituelle mais yango tozali koloba lolenge lwa sika ya etamboleli ya mokili nesonga nzila nde basimbi yango mais nani akokaki kokanisa na 2017 nesonga nzila azali kokomela pape akomeli président Macron ezali lettre ouverte na France bakabola yango na bagare partout azali koyebisa bango na basimple détail ndeko tambi te to se voilaka face te omoni tozala te lokola nesonga nzila bakobeta ntolo te bakomitalisa te oyo bango bali tosala lokola koignore mikanda bakoma na 2017 bakoma yango na basimple détail ayebisi pa eloko ekoya kobeta bino ekouta na Asie eze badetail oyo ezali na mokanda na bamanaki eleki totangaki yango bandeko bayoka donc corona pe uti Asie omoni donc esika tokomi lelo nesonga nzila bazali kolakisa mpo bango bayebi que corona wana eze frappe corona wana eze kutu fimbo nano ya début le début du commencement ebandeli ya libabe ya loposo pembe mais oui balaki balobi ekopema moke bakomona ke corona wana kosala loko esili mais kozala juste po batuna bango boyoki to boyoki te tango nesonga nzila balobi boye badirigeant na biso bato yonso oyo bazali kolanda interpellé bango elobi na bango quelque chose to bango mpe batikali na basentiment oyo babandaki nango likambo. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les téléspectateurs. Besoin de belle pendant dans Goga Oyo. Tu sais que on a régi sur vos après. Bon balancer les bisons à nous. Moi quoi y a parti, y a pas ma solo y a Fumukusu. Tiens on s'en a pas dans l'angoda. Moi qu'on dit à Bangunza. Fumukusu a le bi corona ezali. Kasi na Congo pe na Afrika te. Pas bayindo te. Et pas bayindo corona ezate. Et pas bayindo ezali malaria. Typhoïde na tension. Corona ezali etumbu ya bamindele lokwa ndenge tozalaki na Egypte biso na bango tango biso tokonzaka bango po bango bazonga epai na bango tango mikolo ekokaki mpona bokabwani bayebisaka biso bayindo o botangaka na Bible ete Pharaon bayebisi ye alibere bana Israeli bakende lolenge wana Moïse akendeki ko annoncer Pharaon bolanda malamu Moïse ake ko annoncer Pharaon ke tango na bango ba Israélite koki Pharaon a libéré bango atika bango bakende période concordante na 1917 mindele bazalaki averti pona boyeyi ya mfumu Kimbangu oyo ekokokisa 430 ans na 1921 bofuti bosilisi nyongo na bango bamindele période concordante centenaire na 2017 biso bakobi ya mosala mfumu Kimbangu nde to annoncer na bamindele ke ngonga ekoki bo libérer bayindo yango tokomela pape
tokomela ba dirigeant européen tokomela na ba dirigeant africain précaution nini bakozwa basunga Congo parce que biso na ba mindele toko vivre même réalité te ba mindele bazo betama parce que bazo kende na déclin bazo kende na kosila Asie ekomata Europe ezindi Afrique ebotami 2017 tokaboli mikanda annonce lokola pharaon akeko senga bo libérer ba israélite lokola appelle lelo toke pa ya pape na ba dirigeant européen pa américain bo libérer ba africain bo tika bango libre bo considérer ba accord ya ba indépendance ya 1960 ne bo signé na Congo pe na bamboka mususu chaque pays africain eza na date na yango ya indépendance alors date wana ezali de commun accord na ancien colonisateur donc l'incolo baké Afrique ezali souverain yango esala que le 20 décembre 2018 toke ko solola pona biso na Congo awa toke ko solola na madame Anel de Baker na ambassade ya Belgique pona ko yebise même makambo ndenge totindaki mikanda bayebisa roi ya Belgique totindi mikanda epai ya président ya France lettre ouverte bakabola ngo na France mobimba epai ya Macron a conseillé ba Belge batika Congo paye Macron a conseillé ba européen nyonso na ba américain batika Afrique wana ba démarche bobana ko sala na 2017 ce qui bandimité donc faut pas pona parce que monde euti ko tambola na loi de domination si ko fallait to kota na loi complémentarité ce qui mindele bandimi to kota na loi complémentarité na tango wana baye ko senga bayindo pardon bayindaminiser bayindo mokile zu rythme ya sika pe ba libérer Afrique batiki Afrique libre to koti na rythme ya complémentarité ce qui bango ba préférer domination alors ba s'attendre que bango nde bakozala dominer bakobetama ba calamité naturelle wana bazomona déjà pa ina bango ba ouragan ba moto ezangi muta pelisango ba zambezo zika ba inondation nyonso wana bazomona ezali lokola biso tomonaki le 10 fléaux na Égypte ndenge tobetamela na Égypte bango pe wana ezalaki ba signe annonciateur ko betama na bango ko wuta na Orient toyebisaki bango lelo na 2020 oyo tozokende kokokisa 2021 centenaire ya koya ya mfumu Kimbangu annonce ya boyei ya nguya ya Nkwatulendo tobandi na ba 2008 2010 ko annoncer déjà bayindo bo banda kozonga ekala mingi tawa toyebisaki te bayindo ba congolais botika kofinga ba dirigeant na bino na Congo bosa makasi bozonga mindele baza ko distraire bino to sito komaki na période ya 4e président il fallait mindele na période ya 4e président baya déjà ko senga pardon baya babanda ko indemniser biso mindele baboyi ba distraire bayindo pe badingi ko prêter attention te et na kati ya mboka distraction bakambi mosusu ya mangomba ne bayindo ote azosala bongo alembongo ya pouvoir pona ko distraire bayindo alors lelo ekomi na tango mindele babanda ko betama suka ya christianisme tango bamoni l'air d'âme ya Paris eziki il fallait pas comprendre quelque chose tango bamonaki ke basango oyo bazalaki basantu lobi tina niveau ya pape bakoti na makambo ya pédophilie basambwe elingi koloba christianisme esili et Benoît XVI pape ya suka parce que pape pape François azali na nombre te lelo biso bato to annonçaki 2017 eza lokola bongo kaka pendenge to bandeki ko annoncer prophétie ya mfumu Kimbangu tango toza ko annoncer ke mindele bakobetama et to komi na tango mindele babandi kobetama 1000 morts na mokolo na Italie 800 morts na France 900 morts na Espagne 2000 morts na États-Unis baye ko koma na ba record oyo ezali ke
18 000 morts, 20 000 morts, 14 000 morts, majorité mindele na ba mindele kaka. Misu kaka nenge moni bongo information za bango moto bazo pesa ngo. Mais na poto combien des immigrés noirs bazade? Na États-Unis to lobate parce que États-Unis ezali mélange ba yindo na ba mindele. Et kuna mindele bato bazo kufa. Na États-Unis lelo soko lobi États-Unis na mutuno kako si omoni ke ba yindo na mindele bazakuna. Mais tant que plus de 20 000 morts, mindele na ba mindele. Mais c'est clair que maladie on est destiné na ba mindele. Yangwana bisoto lobi awa na Congo corona ezate. Na Afrique corona ezate. Ezalité parce que baso prélever d'échantillons pour baso tel microbe de la kisi corona. Mais ali ba symptômes. Or symptômes oyo baso présenter biso awa. Na oyo ezaka pepe présenter pa ya bango ba mindele. Ezali symptômes ya malaria. Donc fumuko tuzonti typhoïde. Mais na lo bien. Na yo moko nengoza wana zolo babongo. Tango yoki 20 000 morts na Italie. Batangi combien de blancs, combien de noirs. Balobi 20 000 morts nyoso mindele. Siko maladie ezoya, écoute na mindele na bayindo, mais zo sauter et bomi mindele etiki moyindo. Et sauter. Mais il faut comprendre que oui, c'est destiné na bango. Et ça le quoi na katanda ko bozana bana ya batu na basoso. Mais maladie on ezo boma basoso siko biso batu to bangani. Parce que ça clair bo bazo kufeza basoso. Atoza na bana na kati ndako ko lobake no mwana ngapa ni kufa ndenge soso akufi. Te omoni ke maladie eza basoso. Maladie eza ba mindele tolo baka malamu. Biso na ba mindele toza loposo moko te ata batu baganga ka makila moko. Mais preuve nzamba la kisi yango lelo. Tangu siko ye moko nzambe biso tolo ba te mutu mwindi loposo ya tata nzambe ya tata mokele. Biso ba yinde tozali bikelamu ya valeur oyo tata mokele alinga koleka mokili mobimba. Mais lelo preuve banda na Aziti na Amérique mindele nyoso babetami sauf bayinde. Mais si ko na bayinde loko nini sali bango parce que omoni bayinde baza collé na ba mindele. Yango ezo sala soki mindele kuna balobi épidémie bango pe bagangi épidémie. Balobi pandémie bango pe bagangi pandémie. Balobi confinement bango pe confinement. Bango bakangi frontière ape bakangi frontière. Mais to tenena ba preuve. Nde kondomele botale. Toujours na mokonzi bango nzobi makambo quelque part na komi komona omne komi ne siko sérieux nde siko. Parce que problème ezali awa. Ndenge ni fumu kusukia muzala pana na ngola mokonzi bangunza. Akoyi ko comparer maladie ya corona et pa bayindo ya so benga ngo malaria. Ya pa na donc na ibite ça peut ka donner spirituel to ndenge to zo bana na kana ba symptômes zo mona pe na kati ya bato pa benga ngo ma po fumu kusu pa na zo mona ni malaria ezo bomo bayindo. Ndeko tambi emoni liso ko to bulaka liso te. Tango nano bango moko ba recommandaki bato na chloroquine. Awa na mboka o chloroquine ba iko melango na maladie. Lelo na Madagascar ba annoncer ngo officiellement Artemisia nkisho yo bango bazui nango baze ko mela kuna pona corona. Artemisia wana tozaki na munganga mobimba wana beni epai na biso abimisa ki yango kwa produit eze ko sigisa malaria. Awa na mboka na biso. Mboka na biso. Dommage qu'il a qui négligé. Na ndenge bakenda ko abattre ye. Oh, asa soit demain na miso ya mwasi na bana na ye. Atika biso. Atika biso. Omoni nesongenzila bandeko bakolanda neteni ya mibale. Balimboli ba symptômes pour jusque là eze na lolengete baze komonela coronavirus. Basé comme on a un go, n'a pas symptômes. Forte fièvre, grippe, mais est-ce que c'est différent? N'a pas maladie. On dit, élite intellectuelle, batia nano lo lendo te. C'est-à-dire na tango to komi et pesiko to komi. Et c'est moment favorable. Baluka ko yoka mongongo. Ya nesongi anzila e kozalisa bango ba grand na kati na mokili po nini tolobi ndenge wana lelo mokili e fukami e suki États-Unis oyo aze grande puissance a suki a ebite nini asala Italie France tolobate
mais soko élite intellectuelle na biso ba koti na makanisi ya Nesongi ya Nzila oyebi ke tokonyoka na biso te na makambo ne sika baloba confinement potonde confinement pas na biso ya confinement ne sika tozala na confinement ne sika tokenda soko na makambo nini te bako minimiser ndeko tambi maladie oyo lokola coronavirus oyo ezeko kongolomisa États-Unis d'Amérique ba 2000 et quelques morts par jour na mokolo moko na 24 heures awa biso toti mécanisme de sécurité ni awe pa na biso tozena ba ambulance te tozena ba hôpital te tozena ba centre ya quarantaine te tozena eloko te ngambela bakangi te zando bakangi te matadi kibala simba jikida so bato bazeko welela motuka telelo distance à 1 mètre balobaki pour éviter corona yebisanga na moto ezeko continuer ko bula moto bako ko fanda na distance à 1 mètre ndenge ni na soka na kaka tozoko c'est pratiquement impossible pour yango moko moto eze molai ya moto eze soko 1 mètre na ndam bo fandi bato bi bale boko kotika distance à 1 mètre ndenge ni te biloko wana yonso ezeko la kisake soko corona za la kiao ndele loto komi na 1 million de morts awa na Congo mais ba symptôme wana biso to kutana nango ezelo kwa film sotala oyebi nenge ko sukela film moko bo acteur akufa ozeko yebisa bato bo fandi na bango na tala film oyo neto zeko kenda nango acteur akufa moto kondimo film ngo ezenini eze malaria to mona ba fièvre 40 awa 39 38 awa bakosukosu ya makasi to mona bakosukosu ya makasi ba tout sèche wana bazeko ba awa to mona yango. La preuve on est na dobi nango kaka na lolenge moko ya mokili ya molimo bato yonso bakei na Congo bolo sans moto moko sala annonce te tango balobi corona ye na mokili bato yonso moto yonso na angle azali alobi biso tokosisa mo na Congo bolo rezekisi ya malaria nani alekaki na information aloba bokima na Congo bolo te mokili ya molimo investure na bato monde spirituel et communiquer na bato au cas où bino pe boko koma na ba fièvre 40 wana boze na nkasa na bino to sala et ça la mine automatisme ata to yebi lolenge baluka ki ba diaboliser moi si moka tungolaki Congo bololo na citron mokolo nini awa boti nini et c'est atongola mwana na ye citron papa le malemba pe kuta luka image wana mona te wana image moto mona te ozena rompo nga baba lobe sala mina makala ozena makala babia ki na njii to comprenaki une façon ya diaboliser bon koko po biloko ya pharmacie ba produit na bango eteka ezalaka be ndenge wana Nesongi ya Nzila fumukusu tia mzala mpanda na ngola bazeko banga mingi oyo bomaka biso koleka ndeko tambi poto salaka statistique te ya malaria c'est 10 fois plus fort et pas na biso que corona. Mais un mois ndambo malaria corona bomi 27 soko 25 personnes déjà. 25 personnes seulement. Obi na mokolo versement ya malaria tobenga ndenge wana versement ya malaria na mokolo. Mais soko na mokolo awa na Kinshasa na malaria bato bakufi 200 yebike photo beta maboko na mokolo moko tomi tuna na ino biso tozaki koleka tango yonso tolandaka Nesongi ya Nzila tango yonso biso tolekaka Nesongi ya Nzila leka na rotem se aloba basala ministère ya statistique po bayeba basi boni bakendaki kobota bakufi boni bazongi na bomo iboni okomona que na mboka na biso sika toze po lelo ba morgue ze plein tango ba morgue tondaka bato wana bakufaka na maladie recensement isala makate benergie to bimisi na corona o na sanza mobimba azeko ko bomana yekaka 20 de personnes mais soko sensibilisation soko énergie wana bati yango na malaria okomona que toko vivre très malamu m'avantage lelo tango Madagascar ba découvrir Artemisia plante wana eza ko sa corona donc va rejoindre et voilà et que ko pesa raison na Nesongi ya Nzila fumu mais eze film si total ate eze film si total ande ko tambi e ko kamisa disuru bato te
Et quoi comme nous sommes tous les téléspectateurs, émission fait conscience tant aux Hollandais aux à la partie prêtée pour ceux qui ont la tendance. Tous ceux qui ont la régie, ceux qui sont après, va balancer les deuxième élément. Il y a ma solo et mon conseil bangonza na bande ko bapanzi sango waza kine. Ngai ne sonyanzi la ona komela ki mindele. Ona zolo ba profession mfumu kimbanga. Ona zolo ba pe lelo pona corona. Na zolo ba malamu na gouvernement congolais. Na ba technicien na domaine médical. Pe na zolo ba na chef de l'État. Oyo ezomona na polele. Corona, un mois na Congo, soi-disant 20 morts. Soi-disant 20 morts. Mais na mokolo moko kaka, na France 800, na États-Unis 2000, na Italie 1800, 1970, na Allemagne, na Espagne, ba 1000, ba 800, ba 900, mais na Congo 1 mois 20. Est-ce que maladie wana penza terrorisé na Congo? Non, c'est clair que na Congo il ni épidémie ni pandémie. Ni pandémie. Ingeta. Dans ce limbola. Symptômes au bazo présenté biso awa ezali symptômes ya malaria. Ya fièvre, ya malaria, na typhoïde, kisi nango chloroquine. Yango tozwaka. Alors bango pe kuna température emati 39-40. Yango wana biso tokendelaka na ba dispensaire balobake ozana malaria 2 plus. 3 plus moko. Il faut pas perfuser. Awa yango wana. Chloroquine pour la malaria. Bon ceux qui balobi ke siko bango ba mindele baloba ko chloroquine, c'est que symptôme ya malaria et pas na biso yango wana. Alors malaria e bomaka biso moins 200 par jour na Kinshasa, 200 bien 250. Ndenge nini ba technicien médecin na biso ba kokite kota la réalité wana en face. Mais ba préférer ba kende lo bana mokonza mboka te bango ba découvrir corona wa. Na nini na symptôme nini? Et puis na pareil nini? Oya température wana. Mais on wana ko la kisano kaka fièvre. Fièvre malaria. À moins que na poto to kateno ba mindele bazo bima ba bibo ou bien ezo bakisa bango matoyi ekomi matoyi misatu bien mine misu mine maduso azolo musu ezo bima bango wa. Alors tango biso peto moni ke pa na biso ba maduso azolo bandiko bima ba matoyi banoko ba mine totondi ba bibo wana nde to lobby ya solo corona côté pa na biso. Mais soki ba mindele ba présenter symptômes ya malaria na typhoïde pa na bango. Attention. Même symptôme mona tango ye pa na biso et ça dit kaka bongo totali a même symptôme ya malaria na typhoïde yango tozalaka nango liboso to benga ngo corona te soki nini corona te ou alors et pa na biso ba benga kango malaria na typhoïde kune pa na bango corona do ba bongo mais na réalité ya réalité corona na insister ngai na zoloba awa na Congo ezali te parce que preuve kaka moko na Italie centre ya religion chrétienne 1000 morts par jour na mokolo yango na Congo bakufaki boni omoni lelo Europe azo battre record soko zwi sala total ya Amérique ti ozwana Europe na bandi bakoki kokoma na ba 100 000 déjà ya ba o basi bakufi bakomi soki na ba 800 soki ce qui va 1 million de contaminés déjà, 1 million de quelques déjà contaminés. Mais en Afrique, non, tu atteindre même pas ce qui combien de faux contaminés. Alors, c'est clair que awa malaria nde, mais corona te, matondo mingi. Bon réagir ma téléspectateur di kondomele. Obi ba makambo nous nobi que émission esumaka ebele ya bato, ebele ya bato. To yoka ba mito. Madagascar et Ningani kuna qui c'est mon ami ba rejoindre Fumukusu par rapport Fumukusu déjà mané banano ba kete ko eza ba corona pa na biso za ni malaria ba changer ka kombo so par rapport à ba disposition au l'état azo so mokolo na mokolo ezo bala na te
na ba réalité na biso toza na yango nini o l'état nanu akoki kosala te o ndeko ndombele botale na expérience ope bosu na sima mfumukusu na mayo mfumukusu atei mokolo na mokolo bokosenga l'état kwa kosala malobe pai na bino ndeko tambi belement ezali koloba tozalaki na plateau na bino toyambaki na songo ya nzila lokola baze balakisi nzila balakisaki nini l'état congolais fo asala bango bakopiaka France mais Macron asololaki na bafermier français a remercier bango na ino ndenge baze kolesa France a encourager bango na ndenge baza na confinement ndenge baze na confinement mais bafermier bazosala baze kosala mosala pour français lia balela nzala te l'état na biso tango balansaki confinement wa bapensaki mpe na bafermier est-ce que tozalaka mpe na bafermier bazalaka considéré nesongi ya nzila omoni na badobi tolobaka c'est bien bon président Félix Tshisekedi abamba bamadofolo nzila c'est bien bon mais leki malamo abamba na ino madofolo ezali na baservo ya bato ekolingisa nini omoni na stade tokomi lelo esika tokomi lelo nzala ekokota na mokili nesongi ya nzila balobi nzala ekokota na mokili lelo mikili yonso ya mpoto bazali kolela ekonomi esimbami bazali kofuka moto abokolaka yo akomi moto ya nzala nzala na ona nyako s'occuper nango parce que l'état na biso bazali kotala l'état na biso bazali komona bazali ko prévoir nini po ya lobby tozalaka na économie te tozalaka na eloko te potolia déjà balesaka biso biloko ya bosoto po tosalaka te bisuka ya dendon bakuise biloko ya formole makoso yoso babwakelaka biso mais lelo pasi ekoti na mokili yango esiko biso tokimelaka esiko babwakelaka biso bisuka ya dendon lobi bango badirigeant na biso baze koenvisage nini nesongi nzela apesi piste de solution toze na bamabele oyo ebotaka nkasi ezanga ntina partout na bandundu na configuration nango mobimba ya kala ezali na matiti tokei na Congo central matiti mboka yonso Équateur na parlons même donc azo dénoncer azo pesa bena ba piste de solution mais tata mokeli apesi yo apeti apesi yo na bilei yango akelaka moto akuta yonso ya mokili ezali ayebaki okoka libumu mpasi atie soko nkisi nango mopanzi ayebaki mokolo moko kozala na kosukosu atie kasaki ndongo donc asala yonso nesongi ya nzila bayekolakisa bato nzila soko adenonse oyo tobandaki awa na motu nayebisaki bino ntango asimbi baome politique alakisi bango lolenge mokili ya molimo aprépara politique ya afrique ntango asimbi baome religieux alakisi bango biso mpe tozali na baome religieux na biso nzila oyo bango esengelaki balanda ntango asimbi baome de science alakisi bango lelo moni mboka na biso bazali kocomprendre te ke mayele ya loposo pembe esili esuki oyo ze sur le plan spirituel na mokanda nesongi nzila komaki ezalaki mentionné mayele na bango esuki élite intellectuelle na biso esengelaki ba saisir opportunité wana ndeko tambi bato na bato bazali kosala makasi bazwa solution na maïze kokoma epai na bango boyoki bachinois bakangamaki entre bango boyoki bafrançais bakangami entre bango boyoki baaméricain bakangami kaka ya biso litoi na bango ya libanda soko kuna balobi vaccin bango barekopie bakopie bakole vaccin soko kuna balobi eloko boye bakopie mais élite intellectuelle bazali kosala nini soko bazalaki batangaki maye ya biso tango mongongo moko ebimi bayoki fumukusu alobi te basymptôme wana esi tomona yango et puis bango bamédecin na bacentre na bango privé lokola ya l'état bayebi fièvre 40-41 eze ya kokamwa te tozalaka na yango ezaleli batuseshe wana tozalaka na yango bazwi panike poni ntango oyo basalaka bafièvre wana bazalaki kobikisa yango na nini bazalaki kobikisa yango na bakisi ezalaki basymptôme oyo elakisaka malaria bakisi ya malaria tozela yango esengelaki bakota nde na barecherche mpo tolongwa na fleo wana ezala te ndenge paralyse mokili lelo ndenge tokangi mokili kuna bazali na baekonomi ntango bakofungula bakofuta baniongo mosusu mpo bakontinuaka kofuta meme bato na bango bazali kosala te pa na biso awa
tozali koprévoir nini na bamécanisme ya piste de solution nesongi ya nzela fumukozo ke mozala mpanda na ngolo ayebisi bango bilanga bilanga tata batelespectateur bozoki mpenza ebele na ngongo kolanda biso tokosenga bandeko na biso baza na régie bo balancele biso parmi bapiste de solution mokonzi ya bango nzala apesaki mpona maetali coronavirus na frappe oyo ekoyela biso ya nzala ya réalité eloko tosengeli tosala biso na ngonga oyo to se préparer lokola bazobeta mabongo parce que nga nazopesa programme spirituel ndenge babetami bongo mwa akalemi ekoya bakopemisa bango moke kopema wana ekozala mpona bandeko bayindo bazwa ntango ya kobima oyo baza kuna mpe bango bandima te tokoti na complémentarité bakosenga biso pardon mpe bakodedommage biso soki basantete davantage oyo ekoya nazoloba malamu poto ekozanga esika bakolekisela na velo mundela akozanga esika akovivre akozwa ata kongo moko akata boye bilanga epe akokima na poto wana akozanga mabele akozanga na bakonzi na mayezo ya tembe toza kaka yango wana badirigant na biso eloko basengeli basala balongwa kokopie nazosenga na badirigant ya Congo basali mibeko ya kokanga eteyelo bajene wana bavanda na ndako te bilanga tokomi na periode ya misala église esambela te jeunesse wana nyonso musala biloko oyo eutaka na poto ekozala suspecte soso oyo ekozala ya corona cornebif oyo ekozala bamindelo bakufi baniki bango batietie bango na manzanza oui soso wana ezoya ekozala deja contaminé na corona ekokota makasi baloso wana nyonso ekokota donc nzala ekokota alors faut se préparer na Egypte basalaki lere bayoki annonce ya 7 vache ya minene na ya mike base préparaki na 7 ans wana ya kolia bazwi précaution bino awa loko bolingaka koyoka te lelo bozo confiner lokola bango tina bake na confinement le musu bozoyeba te baza déjà aux arrêts donc si bakangaki bango mende nano bakondane bango te bakangi bango na tata mokeli tribunal international spirituel donc tribunal divin kangi bango siko nano bakateli bango te baza na mandat d'arrêt provisoire donc bazali aux arrêts ndenge bakangi bango wana baza koyekola dossier na bango yango wana bakangi mais baza na ba résidence surveillée bongo te babimisi armée na bango moko mpo ne surveiller bango bakoko bima te omoni soki biso tosibir yango parce que toza na bamboka na bango partout baconfiné donc confinement moni elingo loba nini bafini bino bakangi bino bakotisi bino na bandako basoda bazotambola na balabala moto abima te parce que oza déjà aux arrêts baza aux arrêts sikoyo eloko ezozela nini bazozela bakatela bango makambo na condamnation mpo na nini baza aux arrêts bakangi bango mpo ya nini eloko bakangeli bango bayaka na afrika wa baboma biso bayiba mabele na biso bakabola biso bakomisa biso bizengi batinda biso tobomanaka biso na biso batinda biso toyinanaka do basali mabe ya koleka alors tango jugement leki entre mindele na bayindo na periode nyonso euti koleka biso tobandaki koplaide makambo oyo ete tala pasi na biso ezali awa tata mokeli ndenge bomonaki tozotambola na babiteni nyonso mabe ezalela alors bango il fallait na periode wana nanu tokomaki kokende kosamba te tango tobandaki koannonce bango il fallait déjà bamiyela bamisengela pardon madame Anel de Baker asalaka na ambassade ya Belgique aza témoin po tosolola na ye boye toza na bilili wana boza na yango me bino boza na bilili oyo tokomelaki na ambassade mpo na kati kuna balingaki te kamera ekota me bango nde baza nango mpo bafilmaki toyebisaki ye madame simba data lelo alors bango bakangi bango biso sikoyo infraction nini toza nango oyo bakokangela biso toni infraction te bango basali biso mabe yo mona wapi
yo bakotele na ndako na yo bayibi yo babomi bana no basali yo mabe baviole bandeko na yo nyonso boke na tribunal kosamba bakanga accusé bakanga lisusu plaignant omonela ngo wapi po plainte eza ya biso tofundaki bango bakangi bango batie bango na résidence surveillée mais boye ba bien que tango bakokata likambo wana nde kozala siko bakondamne bango na autant de siècles. Et nous avons annoncé que de 1000 à 3000 ans, condamnation à Bango, ce qui va réparer tes âmes. Tous en abinois, biso 430 ans, to foutagi to silesi, mais Bango de 1000 à 3000 ans. Et vous avez alerte dans les réseaux sociaux, vous avez même vaccin wana, vous avez les lobazo boma biso, même tin Amérique, vous avez dit que mindele bazo boma biso. Tozo kufa na corona te. Mais bazo boma biso pour ba justifier le kuta balingi bakotisa en Afrique parce que balingi tous un traumatisme to sala bilanga te to se préparer en conséquence te mais to tika la bikeko lokola bango kuna bango bazo tambola sikoyo na babwatu parce que badindi biso pe awa to dindi te to zu babwatu na ebite to bana kokoka ngoto ni photos za ba vélo kotoyo les photos à la contraire ya vie na bango bazo kunda bibembe biso to kena musala bango bazo kota na crise biso tozo la mus économie omoni alors décision ya kokanga ba classe na école awa nazolo bana président de la république ezali décision oyo azwaki yango na nguya ya tata keli likolo na se pona koloba ete école wana ezobebisa bana classe kangango siko tinda bana wana na misala po bana wana babimisa ba capacité na bango baye kola déjà nenga kosala tonga nenga kosala bilamba nenga kosala nyonso boya olobisanga na makambo etikala kindambo ya bino fongola fomukusu ebela to to ya bato bazala posa ba. Alors l'église wana ezo distraire bato bakokende lola kanga zo bato wana nyonso tinda bango na misala tika kaka école africaine ezolakisa bato ndenge ni bomo ezalaka babaru wana ezolangusa ba jeune kanga eza donné spirituel parce que ce qu'on a fungolango omoni eloko ebota ba Mao Tse-tung ba Hiro Ito ba Indira Gandhi ezali oyo nini elekaki na histoire même ya ba chinois na 1945 ba viva makambo ya ba virus oyo na bandi ba chinois tango kaka virus ebandaki pa na bango soki bolandaki ba déclaration na bango balobaki to viva makambo na 45 donc l'air ba vivre makambo yo sima ko vivre makambo yo mbala moko babimaki na makambo ba occidentaux nge kotisaki bango na misala babomi école occidentale bakangi ba église batindiki jeunesse na musala alors lokola sikoyo bakataki relation na bango na bamindele kolia ezalaki pasi yango wana bachino bakomaki ti na niveau kolia misopi siko po biso tolia misopi te parce que bachino so baliaki misopi na babi peka peka na babi pongo pongo parce que bango kuna bazana ba crise bele ya biloko biso ya biso eza ya ebele koleka ata mundela kausela biso mai meto na biloko ebele ya kolia yango wana zolimbola eke na période oyo ba Mao Tse-tung bososola biso parce que soki babomaki ya Vitankanga babomi Mbuta Lumumba babomi Sankara tango Afrique ekolamuka kasi ba Sankara bagoyati Faut bazonga po baya kodirige Afrique libre bayindo tozonga na boyindo na biso bandeko na biso bakende bozonga na Afrique Marcus Garvey atelemi na Amérique tango ekoki tozonga na Afrique na biso
Parce que vous sentir mon pépango te pour la 2021. Que le col bazo boma bayindo kuna na Amérique. Le col bayindo bazo boma bango na poto. Lelo le col phénomène corona et botami kwa tulenda zoya. Bayindo abakolo bani. Tozonga na Afrique na biso pe na boyindo na biso yango sango ne songa nzila zo pesa. Bongo na Amérique bakolo bani. Tozonga na Afrique. Donc, il faut se préparer que 2021, période concordante, et Kokokana, Mindele, Bazobeta Makuna, et Bayindo, Tangwana, et Amérique, Molimo, Tozonga en Afrique. Il y a un autre qui m'a solo, monsieur, ma solo, à solo, à la chambre, Biloko, le quoi, Balandela, Bolandeli, trop tard, Maïbakangela Kaye. Zelate bosalaka ba barrage po bozwa courant mais botika ka banzela po mayeleka loko ape bongo solo ka bokunda ngo ebele ndi kondomé les télévisions sangonga to sobela mapena na soki émission na biso kasi dans moi commentaire ya mokepi boko pesa numéro na mon téléphone kolandelela piste de solution mokonzi ya bangunza fumukusu ke mzala pana na ngola pesi ngai naze ko interpeller ba dirigeants politiques bon mais de chance na bon mais religieux ya mboka na biso Nesongi nzila tata keli likolo na se moto alingaki azala na mboka oyo tozala na bato lokwa bango na tradition africaine bato oyo basili mayele bazalaka nesika bakendaka ko se ressourcer mobange ya suka mboka oyo biso mokobi misala ya 1921 uta 1921 telelo tozala na ino te na référence lelo tozwi référence nesongi nzila fumukuzu kia mzala mpanda na ngola bayei na makanisi contrôle na esika botia orgueil liboso na esika botia ignorance liboso emoni liso kotobolaka liso te bopusana mais tato ya lobi pe mwa mingi tato ya lobaka mwa mingi na likambo ya zalaka contraire na likambo ya zalaka contraire sika wa to benga to pusana vers bango to tuna esengeli to sala nini nzamba yebi pourquoi lingaki nesonga dira fumukuzu kia mzala mpanda na ngola azala na mabele oyo est-ce que tozeko zwa bango lokola référence toto zwi bango lokola monguna par rapport ya ba appartenance religieuse par rapport à ba appartenance politique point d'interrogation numéro ya téléphone de kondombele bebele ba spectateur bozana ni posa ko benga bino ko tuna ba mituna na maibo uchu ko loba na bandeko balingi bazwa biso babengi biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wanande bazwa biso wanande bozwi de kondombele botale ba téléspectateur pensa bozoma ki ebele to bele bina soka ya émission na biso kasi to komia ko interpeller bino kaka na moke kaka bandeko botala photo ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke mzala pana na ngola maya ye nengo azwi temps ya ko expliquer ba indo ke mayo o nusu kozomona na mokili oyo ba mendele sengeli ba beta to exploiter ki ba émission lolenge na lolenge to sala ki to tanga ki ba lettre ba tinela ki pap ba te beli bazomona ka ba aventure or bango ba yebi sika to uti et sika to komi na sika to ali ko kendelele lelo pa beleli alobi te nzale koya makasi papa na kati ya ndako abeli pasi ya mwana oyo abimina na kati ya ndako wana te avantage ya mwana déjà mimelaki na kati ya ndako wana biso bayini na to bimina poche ya mundele te tokozala ndenge nini tango nzaleke kotela mundele ya makasi na nzela ya cadrage tozalaki na ndeko na biso kwaku pe na réalisation tozalaki na 9 lumière invité mokolo mwa lelo ezalaki ndeko ndombele botale pe na présentation ya kinga ndeko na bino tambikoka botika la branche na RTVS chaque lundi na ngonga 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h olingo benga ngende kotambo tina mituna auto kotuna fumoko sozo ndeko ndombele botale obenga biso na plus 243 82 319 22 25 eza pe numéro ya WhatsApp kasi to remercier bino bandeko na biso ozo na Congo central o wali ko sunga biso pena na teni wana na tina ete be mission e ko ga koleka kana teni na pona ko pesa ko soli e pa ya ba yindo banso to pesi bino mbote ngunza na biso ngunza mbonga longona ngunza makela ngunza mwanda ngomba ngunza kakavela ngunza vuvuketo to pesi susu ngunza pindi mbote to pesi ngunza landu mbote to pesi ngunza ngema mbote epai wana bozali
bozokamba neteni ya Congo Central topesi pe CGK Ntimba mbote epai wana bazomi na lukala topesi pe CGK na biso Maya Lumbote topesi CGK Nkuku topesi pe honorable Mbuku initiateur ya RTCL ya lukala mbote mingi bandeko ba miso ba indo tele topesi bino mbote topesi tata na biso Vangu na kimpesi mbote topesi tata Ntumbu na mwanda mbote ba bazo sa pina makasi be mission na ete ni one kwa kolanda maka ba o topesi mbote te télévision za lingonga kasi be mission ko ya boko yo kape ba komona bino kimia nzambe za na bino tokutana poso na ndiko ya